Banakini, bana de partout, partout monde. Pour s'abonner massivement à la chaîne, c'est Zama Kambo TV, Zama Kambo TV, Zama Kambo TV. Nous agitons quoi, tout fin à rater, tout le barra, va bien politique, musique, vie sociale. Donc, pour s'abonner massivement et ça l'a bien quoi. Ouais. Bien très chers amis internet, Naïb Kiboza et Belen na téléphone na mino bozo la ngai ton bomon déjà titre oyo pe bo telemi pe Naïb Kibo tout na ce qui est so to ya lokuta. Alors nga za na te pona ko juger makam mais na kota kana monde na bango pona luka muto atkogo za la mieux placé pona ko répondre mino parce que ba appel na lembi pe na ba appel na lembi ba appel na lembi ba message na Facebook na nga na lembi ba appel na WhatsApp na ngai ke leader pomba akomi liboma ngai na za na ba réponse ya otuna te mais na za na mwana mwindu o ba benga ka TNT Mobutu. Na yene tozo solo là, ceux qui y a solo leader Pomba a commis penza liboma. Voilà ton le abonné la monnaie déjà hein Patricia Mobal Azola nanga pourquoi pas le vieux Eric le destin lourd la suprême maman solution Balobi André Ngambuzola maman dame chouchou Ngambuzola ngayo merveille ko du tout comme maestro ya presse congolaise na kitia na kata kinkole na ko luka mangu moi la mwinu TNT na motema ko beta alors bolana analyse na mona mundu yeyo. Bonjour mon amour. Bonsoir. Bonsoir merveille. Bonsoir Balobi. Ndonanga Pomba. Oh papa ça pressé bonne émission na tout na bonsoir boni yo. Bonsoir kasi to ça na problème iti. Na problème yani. Oh. Bon yo to ça na émission pour la problème ni. Siko bon yo pressé bonne pesa na mbote na bato ba olanda biso. Na pesi mbote na bato tout bazolanda biso. Mo kili mo bimba monde entier. Na ba fa nanga ba na ba samai. Na pesi bino mbote na pesi mbote na yomoko. La Pessimbote na président Pepe Loketo, papa proche, Jena Kitambala, Goube, Bambote na Bino, la Pessimbote na DJ One. Ouais, Bambote na Ebele vraiment. La Pessimbote na Gene, la président Ladi Sobe, président Videloin, président Sai. Bambote na Mingiti, Lelo, Tomoni, leader Pomba na Kati ya Kalamu, ya Maya Kalamu, ou ya commune ya Kalamu. Moi na Moundi Tomoni. Moi la moindre, pour comprendre, c'est toujours la technique à être aboyé. Moi la moindre, tout mon leader Pomba na kati. Ya Maya Kalamu a commis liboma. Moi la moindre. Yo omoni ya monene. Pomba azalo kuta. Pomba be liboma matin. Pomba zo lukande base. A lukande ngeni. Pomba sila succès à la souté. A luka base. A lukande ngeni na ko zonga lu moi na base moi. Base ça veut dire actualité. Oh, yo liboma na fondation na lemba, oyobela liboma na Maya Kalamu. Tala olungwe kuno oyobela liboma na Maya Kalamu. Eza liboma to moni Pomba. Eza liboma te. Pomba na kati ya Maya Kalamu, aza kolia loso, azana na cantine na blé. Oh, bon loso na full. Loso na full te. Loso alambela ke chez bango kuna ifala na tonga tinda na kata chassis. Aye na Maya Kalamu wana bwa kimisa tan bwa kimisa bazate ala dini maman na Maya. Liboma ngo bandele wapi bandele ki wapi rien liboma bani ba mo kaka mutuka mama na kata Maya Kalamu du adina kanda oh nana kana ndenge nini nana kana mutu te na ozwa banani ba comme banani ba acteur na ye lelo aye wana be liboma abeli liboma Pomba bo liboma te eza akosi eza lokuta aluka ndenge ni akozonga na actualité abeli liboma bongo azalaka liboma Maya Kalamu. Il y a un simba qui a pêché Tonine. A comme un grand pêcheur. Oh, papa aussi là na déjà. Ba beso wana ezong sorti. Siko na bi boye. Oh to moni wana za Pomba to Pomba te répondre ngai. Na bi wana za ba scénario. Te na tuni oh to moni na Maya Kalamu ngana. Wana za ba scénario ba to ba sel ba filmer wana. Ba journaliste na ba utu wapi. Ba benga na ki déjà. Yaya na osale lo moko boy moi des journalistes la bi boye ba chaîne ba na YouTube na ba chaîne ba tie biloko Pomba wana ba to ba yo filmer wana ba benga na ki ba solo la ki ya na ngana ke moi bes moko boy ba pese ce faux conseil ba to ba yo filmer donc tu comprends que non Pomba abeli liboma te yo moi na muni lelo yo za ko confirmer na bala émission na biso noir et blanc na chaîne na biso eza Makambo TV que Pomba leader abeli liboma te. Pomba abeli liboma. Siko soki abeli liboma le solo papa. Pomba abeli liboma te. Abeli liboma te. Papa, ndeko na biso abeli liboma yo nga na ko conseiller yo ya ko senga soutien soki ba kozoyer ba ke ne koluka ko moya ko traiter ye. Omoni yo ba kabeli liboma to yo longa na to. Pomba abeli liboma te. Eza base moko luki po azonga na actualité.
pour la minute pomba azala lisuté azala te wapi asila wapi oh azala lisuté pomba oyo aza ambassadeur na ba moto ya boxer ngana yebisi yo pomba azala lisuté ndeko nanga ndimilanga yo ndimilanga mamna oloba na yo pomba abe liboma te liboma ngo kisango na simba akoma grand pêcheur akoma grand pêcheur liboma mai ya mai kalamu oh soki liboma wana zwango katini wana zwango biba boaki yo ka maleme papa émission ça ngai o silikela ngato o silikela nani so omoni so batika ko mbuye bato omoni so za pembe na ngato na mona obete mbata ni ba jeni na ngwana ngo sasa bato très chers amis internet ngana na comprendre tenga na sala ka musala na ngai ngana moni pomba na kati ya mai ya kalamu tozalaki wana tomoni to filmer tokangi ba photo pour mana kata mai ya kalamu mais awa na yeko luka mwana mundu poto solo na bien mais mwana mundu ata ko annoncer ngaki non pomba abeli liboma te azo luka base papa po ani ki mutema mabebo no za mutema mabe na nani so na za mutema mabe na ngalo ba ozui omodo be liboma sikoto na lo ba be liboma yo oloba ozui po no linga ete omoni sikoto na za mutema mabe ndo ebisinga bo be liboma na ngalo ba azuit siko mais oyekele ma di moi non kamba wande ni ça ba jet scénario basali esa liboma te après siko wana donc asali makama liboma na ye ba yako zo ba kini wapi azana kata kalamu ti siko na kata kalamu basali scénario ba quelques minutes moi keti moi ya lungu bolongola asali mo ba vanti ba côté na mutuka ke na mitu avandi cheye ta boma mi place mo boy adame habiter na sali base mo boy ezongisanga lokuta nzoka nde bato ba comprendre ke eza nango lokuta eza lokuta donc c'est yo ngo o confirmer ce que non asali ba base mo peut-être fouter c'est que yo o confirmer ce que pomba abeli liboma te ngape na koza mutema be na pomba te ngape na koza na enda pomba te na za end ne po anini ngai tangu na bando sa na bani makambo yo to na sali ba actualité na bandenga ya kisasa wa ba pomba ndeza bwazalaki te ngai pomba otala nga na TV na oleka na quartier na bango bona oleka na population ba tala ninga pesi nga mbote ngala pesi ba sentiment ngala pesi na Congo apomba pesi yango te na za mutima bi pona epwani Kapo ke yo poto na ba poto ba pomba ba sali ba succès ya nyama yo yebi mabino te poto ba sali ba succès ba nyama ba somi nini na kata Congo ba somi nini ba pomba ngo ba sali ba succès na poto na so ba mituka so ba ndaku ba so ba nini na sombi so ba ndaku atembola ka na moto atemsa moto nde bundo sa telemisa azana nini papa yo mutema mabete mutema mabe ninga na oyokela ye mutema be ninga na oyokela ye nazana papa na eko pi pompe nazalaka na ye wana collègue nanga nazalaka na ye na yokela na mutema bete ya kuta na ka ana rav4 parce ya ne lokote bon tala omoni ko yeba na endem na ba ko yeba na endem ona succès te okoki ba yebi na bango awa na kinkoli na matete pe ba yebi o me ozano na succès te succès na ko yeba na eloko moko te parce que mwana mwindu ayebani ma ana succès so mutema mabe o ninga na oyokela. Bien, très chers amis internet abeli boma te na lo baka abeli boma te pomba zana ndako ne azana palais wana créer base moi ko zong se mais base ngo a fouté so tali pe base ngo na ba chaîne o abenga ba tuma na ba YouTube tal ebete ba omona isana ba omona tamsu 27 vie ba to ba biloko ba chaîne o ka tie ba biloko wana pe PC base et na ba 27 vie en principe asali nini po ngana zo appel asali nini azuba numéro tant asisi base wana azo na palais azuba numéro ya biso bato azana ngo apesi bato siko apesi bato na ye mutu telaka mbongo noko lia to futa palais ate crédit siko bato bala musaka bato présent moi mwindu yo ebite osap on na palais présent moi mwindu on comprendre te présent muda yo ebiete a créer beblo ka bongo présent moi mwindu ndesa bo ebike pomba beli liboma za ma kalam ngala ko sutuka bo sikotana olukana benga mutu moko boye na confirm mutu na yeba kite mutu na yebi mutu na tambusi sango bezekei njoka nde lokuta. Bien, très chers amis internet, là ça n'engage que moi la Mwindu. C'est avec lui que nous venons de réaliser cette émission Noir et Blanc qui a été présentée par moi, votre humble serviteur Merveille Kwedituka, maestro de la presse congolaise. Balobi biso ba kosa bisote, ba panikisaka bisote, to kota na source pour na koyeba eko éclaircir makambo lolenge et sengeli moi la Mwindu comme il a fait émission to analyse na biso. So ko na quelques mots, dernier mot na yo et puis moi quelques salutations, numéro de téléphone ko bossa na te. Bon, ngai nazana maluba mingi oloba te na pesi na ebisi kaka bandeko
o balandaka biso na o pe bayoki na mibale misato o bayoki lisolo wana nga na confirmer bino po ngai nde bandimela na kati ya Kongo awa ngai nde po mbabe na ye liboma te ane normal na mitu acheye asalekele mo pas créer base amona le quoi net asila créer base mo ils ont c'est succès eux ko pese succès ce ko bateau toana o asela bango tactique et le moment na c'est le moment pesa nga base batoana ba pese il faut conseil pas fouter pour na yebi que place abe liboma na abengaki 3 journalistes ya ba chaîne différents abenga 3 journalistes ba chaîne différents parce que ba journaliste wana nga na lobela bino o bo filmer wana bo zo m'interview bo fouter na bino ba fouter bon on a ba journaliste ndeti jou ah bon ba sali bes moi ma be o pesa na makambo te ndeti ba journaliste na bibilo na ba bino so na zubilo na ba victoire so ngamo na beti bino te na otina ba beta bino bien très chers amis internet to comme na suka quelques salutations et puis on peut numéro de téléphone na mto pesa mbote te na kanda bien très chers amis internet je suis déjà à la fin de mon émission j'avais juste cherché à éclaircir des choses que oh il est moi mundo tiko le basta n'engage que lui mais biso to moi leader pour na kati ya Kalam il paraît qu'il a commis liboma ya solo bon ngai na yebi susté ba réponse pour na question na bino yango wana je ne peux pas mettre fin à cette émission sans avoir remercié celui qui m'a aidé derrière la caméra c'était DJ pourquoi pas faire mes big dédicaces à celui qu'on appelle Agene et pourquoi pas lourd la suprême maman solution ba le bonne année yango papa André Ngam maman chouchou Ngambu le vieux Eric le destin 3 fois prêtre ça moko Jano Bamba pomme de main et pourquoi pas Goube artiste ambiji balobi artiste ambiji somo yemoko Modestine Lobota Milka Manango Lordi Kafuti binomo boyi bika ndenge zala kati so na boki yote komela nga na WhatsApp le balanga obwake nga ite prochaine émission na obwaka yo nga na bino to monel susu mbala sima bosa abonner na chaîne na biso eza makambo TV pour que ba émission boye ekomela bino à la lune.